Te na bino bakongole bana ya RDC tozali koremercie bino mingi baye bomesana kolanda émission na biso ya www.zoommail.com topesi bino mbote po ete bozali koporte toujours confiance na émission na bino oyo bomesana kolanda lelo tobombeli bino basango oyo bokolanda na mokolo ya lelo ebongi na bino ete bozala kaka bisika bovandi boyoka nini oyo tobombeli bino po ete biso tozali site oyo tozali kozwa bainformation na source mpona koinforme bino mpe tozwaka partout po ya mobilité mpe tokoyebisa bino bamakambo ndenge ezali komekana na ndenge ya verité yango ete tosengi na bino baye bozali koporte confiance na bino na www.zoommail.com bozala kaka bisika bovandi nde na moma oyo bokozwa basango na bino bozali kozela bandeko babolingo mbote na bino baye bomesana kolanda chaîne na bino ya www.zoommail.com bandeko babolingo lelo tozali na esengo mpona kopesa bino basango na oyo etali mboka na biso république démocratique du Congo mpe ezaleli ya badiaspora congolaise awa na mokili mwa Europe bandeko babolingo soki lelo tolobi toloba tosala émission oyo tosali yango po topesa mwa message moke na bato oyo basili kokomela biso en privé oyo basili koloba ete biso bamakambo oyo touti koloba ya mama landu tozwi yango wapi po ete mama landu alobi makambo ya solo mama landu asili kokotisa dossier na CPI une semaine yango oyo akotisaki yango mpe na CPI bazali koétudie yango mpe asilaki kokende kuna balobi na ye te makambo ezali kotambola malamu kala te na banzi suite ya malamu ekobima yango wana mama landu anozaki bacongolais mpe bazali koorganize meme réunion ya monene na bacombattant ya Angleterre po ete ayebana koyebisa bango baeffort ndenge asalaki mpona ndenge akotisaki dossier wana mpe azali kosenga na bacongolais nyonso tu ifo basala bapétition basigne mpona bakende kokotisa yango mpo ete balobi ete paraît-il procureur to bakonzi ya CPI basengi ete bazali na besoin ya 600 pétition ya bacongolais po ete makambo nyonso ezala na marche n'importe quoi bacongolais bazali kokoma bamakambo oyo ezali meme koconcorde te na makambo to te koexplike bango bandeko babolingo soki mama landu azali kokontinue kokosa bino akontinue kokosa bino mpe yango nde tozali koloba ete ya modele ya boye nde biso tokozala na posa ya bato ya boye te mpo bakambela biso kongo ye azali moto ya mibeko koma koki kokende koyebisa bino ete non basololi na bakonzi ya CPI bayebisi ete bacongolais 600 congolais basindi bapétition akende azwa yango akende kokotisa mpe bakamata baaccéléré makambo boza komona bato bazoba to boza kozwa bato ndenge nini yango tozali koloba bacongolais ebongi na bino ete boyeba koapana lisusu mingi ezali mawa mingi komona avocat azali kokota na makambo ya bozoba mpe bazali koloba bainformation mpo na ye na liboso ya bainternet banini azali kotia crédibilité na ye wapi ezali mawa komona maître landu komitika boye ezali mawa pourquoi alingi kopesa kilo te na titre na ye ya avocat vraiment ezali mawa alors tozali koyebisa na bino bacongolais bino bato oyo bolobi ete mama landu ayebisaki bino mpe aorganize réunion po aloba bamakambo yango bien boyebaka ete mama landu akosi bamakambo wana ezali ya lokuta mama landu ainvente bahistoire na ye ntango mosusu alingi ete aactive kaka bato nde bacombattant po ete batelema baloba bamakambo mais oyo ezali ete asalaki demande ou bien asalaki accusation mpona Joseph Kabila mpe akotisi yango na CPI ezali makambo ya lokuta tozali kobelela na ndeko oyo atie bainformation wana na internet alongola yango mpo wana tozali kobebisa te crédibilité ya mama landu ezali malamu te ntango baninga mosusu ya baavocat ya bamboka mosusu bazali komona baloba oyo avocat nini oyo avocat oyo azwi bainformation oyo wapi azali kobebisa lokumu ya baavocat mpe azali koloba bamakambo etali ata paragraphe moko te oyo ezali na kuna na kati ya makambo ya CPI tolobaki yango malamu na CPI mpo batraite dossier ifa euta na assemblée générale ya ONU mpo ete bango batraite dossier wana ou bien gouvernement bato ya gouvernement basali demande basali accusation na bango ntango kokoma kuna bamoni bakozwa dossier na bakotraite yango me batraitaka dossier ya moto te amoni makambo ezoleka na mboka ye moko asali bamakambo mpo babengi avocat akomi apres azwi ate kokotisa lobi ete naye kofunda ya président de la république non CPI ezali ndenge wana te bandeko botika ignorance bacongolais botika kokotisa bacongolais soni oyo ezali makambo ya soni bozali kosala alors mabiloko ya boye biso tozali na baduti tozali koyemba te soki ye solo mpenza mama landu azali mpenza moto ya droit oyo ayebi mibeko mpona kokende komipatisa na bosalite ya boye epuis bazali mpe kotanga nkombo na ye na makambo oyo eza na nzela te ezali mawa mingi ezali mawa yango wana tosengi na bino bacongolais fo boaprendre lisusu mingi bandeko babolingo tozali koyebisa bino boyebaka ete kongo na biso wana mingi bazali koreve mingi bazali kolala kongi me bakokamwa bakosusuka ntango bakomona ete makambo oyo bandimaka teke ekokoma na kongo ntango ekokoma nde bakokamwa yango tozali kosenga na ndeko oyo yo moto otiaka information ya boye na kongo ya mama landu soki mama landu mutatindi yo alors oyebisa na mama landu ke notolongola information po ezali kokweza crédibilité na yo mais soki otie yango à l'insu de mama landu nde kolongola information yo po ete ezali kopesa crédibilité ya avocat mama landu parce que ezali mawa mingi ezali mawa po ete kongo bacongolais bakomi na bozoba omoni kayebisaki biso ke biso bato azumeli mingi makambo tolobaka yango pamba te bandeko tolobaki na bino baopoza congolais oyo mingi bavandi ya na poto buzoba na buzoba bazali kotambolisa kaka bakambo na buzoba bango na bakombata na bato baza baignorant baza kotambola lolenge moko alors bakomi mpe bango nyonso tu bazoba ezali mawa koma
muto yo zana tita munene omi bengi pe mutu ya mibeko ko zali ko défendre mibeko ya ba oban zali ko défendre ba na tribunal yo mo ko zali ko bunga zia yo mo zali ko nyata ba ko poto ezali ko bangi sapote mutu so zali ko mona na ba biloko ya boy aro ba ite robilo bia na so avocat oyo po ko mena ite o zali muto ko bunga ndela pete so ja pesi dossier na no ko mena tribunal pe mutu wana ko koya sala la kiti prena yo na ndenge ya malamu tika kosangana kana bana oyo ya mike mitole ya poto bazali koyeba lisusu te soki ozali mpenza maître avocat na ndenge ya solo ou bien ozali kaka avocat moko oyo te oye na poto awa okomi na yo na distraction na kati na makambo ya bana ya kuluna ya Londres ezali mawa tala ndenge bato mosusu bakomi kokoma ete donc bakomi kokoma na bainternet ke une avocate na kati ya chômage ezali mawa vraiment tozali kosenga na badiaspora congolaise botika kopesala bainformation ya boye ezali soni ndenge toyebisaki kaka bakongole mingi bakomi kopesa bainformation ezanga ntina okomona mutu mosusu azwi foto moko boye soki mpe babomelaki mutu yango ta mosusu akote nini yango ale azwi kaka foto wana abambi mpona koyesa bato ke botala makambo elekaki na este vraiment bakongole ezali mawa bakongole ezali pasi yango na makambo ezali kozonga kaka nsima okomona bato mosusu bavandi ya na poto mais otali vie ya mutu ondenge mutu aza nekala na afrique baza kokongolote kutu mabe koleka bato baza na afrique ezali mawa bandeko yango wana tozali koyeba te ndenge nini bakongole bakoki kozala na ignorance ya boye ezali makambo ya soni tomona ke baopposa mingi ya bamboka ebele bazali awa na bapoto awa mais tomona base kompotaka neti bakongole te bakongole baza kose kompote mabe soi-disant baopposant na bana na bango bakuluna na poto omoni badiaspora congolaise yango wana tozali koyebisa na bino eloko mama nando asali ezalaki afingi bino indirectement alobi ke boza baignorant boyebi eloko te ata soni alobi bino likambo bokondima bino mpe mbangu za boverifie bokamati boye botia yango na internet ezali mawa mingi ezali mawa po ete ayebi ete congolais azali ignorant congolais ata soki oyebisi ye likambo sa meme avérifie abandi kosalela yango bacommentaire insulte indirect oyo basali bino parce que mama lando ayebi eloko nini asali mais acomprendre ke bino boza baignorant yango ete alobi ete atika nayebisa bango bongo azalaki na baporte na ye soki kote nini basengi ete yeka kaka na 600 personnes oyo basali bapétition oyo bazali bacongolais makambo oyo ekosenga ekoleka yango na yebisi bino mo bahistoire wana bino mpe ale bokomi koluka bacongolais mbangu po bosinisi bango bapétition ezali mawa mpe pasi boyeba ete ntango oyo ekomi ntango mabe bapoliticien bakoza congolais na poto awa crise esebeti bango bakomi kosala course ya koluka mbongo na mwinda bazali koluka mbongo na mwinda bandeko bokeba mutu ya sérieux azali na ye lisusu te soki bino moko bomoni bavoka bakomi kosala bamakambo ya boye na bana ya kuluna oyo ya Londres seke boyeba ete poto oyo pasi ekoti makasi chômage ebeti bato ebele yango ete na bavoka bakomi kosala course mpona koluka nani ekobima moto ya liboso oyo akoganye vie toyebisaki bango oyo amoni ete akokoka te asenga pardon zongo na mboka kabila boyaka moto te mais tala omoni ndenge situation ekomeli bango bakomi koluka de gauche à droite bakomi kosala baloba bamakambo mosusu baza kotia yango na internet baza koyeba teke ekomemela bango mpe bape mokili ekoseka bango ezali mawa mpe pasi alors tozali sikoyo komituna ye mama landu azali koyebisa na bakongolais basinye bapétition alingi amema yango kokende kokotisa wapi point d'interrogation po ete na CPI bamakambo wana ezalaka te yo mutu moko mpe kokotisa plainte mpona mutu apemba na CPI baiso luka bakongolais basinye bapétition po ete dossier ezala accéléré to tuna siko mama landu azwi business kote nini oyo esengi na 600 personnes po ete bakende kokotisa po ete ye azwa mwa mike asali yango kote nini po toyebi teke CPI ekoki kosalela ye bacommission ya boye baloba ete naokende koluka 600 congolais oyo bakosine bapétition mpo bamona ete bamakambo yango ezali bongo ebongo memamani epuis bapétition yango bazoloba ete soko yo ozalaki na ndeko na yo kabila boma alebenga kuna na numero wana ozomona bato neti bazoba yo somonaka ye na individu azobenga kuna na nini bato ya CPI nde bachoisisaka mpo akende otémoigner ou bien okobenga kuna po témoigner ignorance ya bacongolais alors tozali kokamwa soki avocat ya boye ezali komitika na babupoto pote na busali te basalisaka nkombo na ye boye ezali mawa mingi oyo ezali kosambisa vraiment bacongolais ntango tolobaka ete tolobi ete baopposant congolais mingi libanda ya poto banyolo esebeti bango bakomi na crise bazoluka nkombo de gauche à droite bato batiaka tembe bomoni yango bomoni ndenge sikoyo avocat mobimba asili koyokana na bagroupe mosusu ya bato na ye basili kotia makambo na internet mpona koluka bato basinye bapétition mpo basi bazwi mwa esika oyo bakokende kopota bapétition na balia mwa mike na bango kokamwa bandeko kokamwa bandeko yango na tozali koyebisa na bacongolais bokosamaka pendant 32 ans na moment ya deuxième république babandi so okosa bino mpe kaka awa na poto yango tolobaki babisiki ezali ebele obino bokota mpo bozwa mwa bainformation mais bolingi kose forme te yango na bozalaka na kidiba bato mosusu bapesi bango information wana bakomi mpe kokomante vraiment mama landu maître landu bafélicitation ozali mpenza moso ezali makasi bafélicitation ya nini esika nini mama landu akotisi dossier na CPI bayebisa bino esika yango na biro yango bapesa bino na numero ya dossier yango mpona nini bazolinga kosakana na bino boye bacongolais toyebisaki bino donc eza na bongo na bagroupe ya bato bacomédien boyeba président par ekondeki tozoloba ngwe na déterminaton akoma na ye mutu oyo ya kokotaka nde bibembe na congo ndenge kaka toyebisaki bino na émission elekaki baka vie ndenge information nini eza na congo
Petit lelo na Congo kuna vraiment makambo elekaki lobi kuna na salaki enregistrement pe na moni ete côté ya Kivu bato mine bakufaki tango tokiti mwa moke na côté ya Uvira na moni ete bato mine bakufaki mais na jipe sango balubi ete mama moko boye batutaki na vero mazeno hôpital na ebite soki asha kufaki na ko tuna kaka basango soki akufaki na note pe na tie parmi bato bazeko kufa na Congo na est tala na bato azukufa na ndenge baliwana bango normal ngona ko note ezali mawa bana vie ndenge nini siko est-ce que nombre moi bagisa mite petit ndenge na ko yebisaka kabino kuna na Congo ese ngindi bato bakufaki mitano siko pe na ko jwa basango bangi ngai na chombo balobete bato mine bautaki ko sa ko balukana mituka pe ya mwana ete na moni ete balobi bazena danger de mort pe bakoko kufa on a solo bi mezie yo solo wa makambo aboy but voilà ezali liwana ndenge na bango ezali liwana ndenge na bango ezali irresponsabilité ya gouvernement yango na ifo ndenge na notaka sur mwana otala nanu akomi ko noter na ba liwa oyo bato bakufi na ndenge na bango juste waka pour augmenter nombre ya 6 millions kokamwa irresponsabilité ya opposant congolais yanga toujours que ça bino bandeko moti ka kopesa ka ba information zanga tina mosi modindi na mai mosi opoli mokileza ko yoka bino lisusu te yango na mokomi ko sala ka makelele ko ete ko attirer attention ya bato bato basa ko bino lisusu te tika bovanda ezali mawa ezali mawa mingi botika makelele obozali kosala parce que mokileli ko yoka bino te olingi pour changer te ezali mawa yango na oto zalaki na yango yango na peuple congolais il faut changer il faut mentalité changer pas comme si on va passer qu'on imagine biso ba congolais changer ba mentalité mais mingi ba fandi na poto baza ko se comporter ti bato ba fandi ba village na kati ya Congo ezali mawa yo ko mona mpa pesa information babi mamela dans ça qui demande ya plaide à côté si on a CPI ba tu peux sans même pas vérifier bandimi ba ko merci mamela Landu merci maître Landu merci vraiment à toi yo ko mdem to za mo combattre ba congolais asa ko combattre wapi bon nous kanino wa dossier na mamala ndesika côté saki balingi basigner bino ba pétition ka ko mamala dans ça occasion na esika nini ya ko luka pour tirer ko benda mo miteni kana yanga ko signer ba pétition so ko signer ba pétition et même bino ngambu ba de ko ba bolingo bokeba bokeba mo kilise baby ezande ba opposant congolais na kata poto de ko mi ko sa ko ba numéro na bango ko luka mbongo de gauche à droite pour être tant ba ko mi ko la temps on dege ba lobike wele la tango ba ko ko la temps yanga na dozali ko bisabi bokeba ba congolais mo kilise baby même ba opposant congolais ba virus ya lokuté c'est côté bango lokuté poti bango tina makila yango ete tayebisi bino ete ebongi malamu ntango de lobaka ete tozali kondima Joseph Kabila po nini po ye avant aloba eloko emonani nsima alobi mais tala baopposant congolais mamela ndo apesi information azoyi bateka information apesi na bon lokola ye apesaki na bato ayebiki baza na bango baignorant yango wana omoni eke bato wana mpe mbango mo bake babimisi yango na bainternet mais ezali mawa mingi oyo tozalaki na yango yango wana tosengi na bacongolais bozala prudent po ete soki baavocat bakomi kokosa boye ebongo bino moko bomoni mokili yango ekomi ndenge nini seke somo seke congo baopposant congolais bakomi très dangereux parce que avocat pour kokosa ti na niveau moko akosa azokosa azotala te azokosa azoyeba danger nini ekokoyela ye te seke ezali grave oyo tolobi yango wana tosukila mpona lelo bozala kaka bisika bazoni nde tozali kopesa bino basango mosusu oyo etandi merci bandeko babolingo na bandi bouti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino babande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bofwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto azumela nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmin.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dossier te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci